est-ce que oyebi ke mobali nyonso osalaka mbongo kaka mpona libolo? Est-ce que oyebi yango? Telaka so sisi musala mibali tout nde tokendeke musala okende oluka mbongo kaka mpona libolo. So ekomi ka 18h alo oza wapi? Position oza wapi? Bazotuna mpona nini mbongo osalaki balia yango na libolo, baliaka mbongo na libolo. So gore eza bien te, so gore eza bien te, olia mbongo no bien te. Donc mbongo il faut likate ezala bien, olia mbongo nozoka elengi. Soki eza bien, ozolia mbongo na mwasi azosentir oui, azomona voilà. Ok, merci beaucoup. Un peu de retenue s'il te plaît, pour pas trop me toucher, c'est bon. Comment c'est gentil. Merci beaucoup. Vrai chéri. Ok, merci beaucoup s'il te plaît. S'il te plaît, retiens-toi. Merci beaucoup, c'est gentil, ami. Non, Tozozong, attends, fais pas. Les chers amis téléspectateurs, allez-y vite comprendre qui c'est qui Tingi. Docteur Tingi, le puissant garçon, impardonnable tueur des femmes, guérisseur des hommes. De gros bisous à mon amour, à mon chéri qui me suit, le père de mes enfants. Tatika libolo la défaut. Dis-le, atterri misao. On t'a gagné la défaut. Libolo doit défaut. Batia libolo plate, Tingi. Voilà. Merci beaucoup Tingi. Nalande pour tout na likambo Maman Lopango azana zemi bana poto batina monga le. Libero na ngamwana. Dina monga le de contribuer na zemi ya Maman Lopango la ye. Salela le. Zemi ko si 7 mois là. Donc faut contribuer, salela le pesa nga weste. Maman likata si moyo. Si maga tete ya papa, o ga lié bona moi. O sangi. Et pour que devait changer, faut changer libolo soute. Cave le soute comme la lisoko na dale. Système est changé. Olembo la moi si lisoko. Ada tindi mukinza fala kana lisoko ato lenye. Ezako le mfumbo banika. Ngaba desu banika. Aussi ça libolo comme démodé. Le mona na nzela lisoko na dale. Koza mbya kwa yoka solo te sa bolivo. Ero na solo zade. Solo yoka na ndako. Lero zo zede da pecha boyo. Zo lembo le libolo. Merci beaucoup. On devait changer le système à Sika. La dalle, les gars. Après, on va conseiller. Voilà, mais tu es bien habillé comme ça. Est-ce qu'on a la Bakisinayo avec toi ou quoi? Ouais, on a réparé tout le monde à la vie. Oui, on a les tongs à nos sols. Ayaki, tout le monde a un panique rapide, donc on a AVC. Donc, on a fait ça AVC, c'est-à-dire, on a fait AVC, rapide. La réparation à domicile, c'est-à-dire.